Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, aussi la transport manco. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez dans Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu Zander, tu Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obendi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Benda bandeko nanga question za moko. Soki obimi boîte na camarade na yo. Soki yo osola na mobali na yo. Est-ce que camarade ako bando tu na yo? Botonga nga, bosotonga nga. Nandeni. Nga no sola na mobali na nga. Manuela komo tu na nga pam. Botonga nga nebisenga bi copine so na tongi yo. Ezalo kwa na mitongi. Wana ngapi na oyeba te eloko nini mbali nanga linga ibisanga. Mbamoko mobali nanga yo bendanga abi webi ke master no yo afini nga boye. Asani copine botonga ngai na zongi sikona abi copine te totonga ote. Tiens, maman, et Matinga pour la communique Anelka zala na maîtrise, Anelka zala na maîtrise. Déjà beta qui ke mobala mudu azate, mbala nga soit signalenga. Pour ceux qui mobala nga signala ki ngati, ke ngamona mona mamsu na misu te. Bandeko, atatu soto eki na ndako ya mbala nga expliquer nga na ndako awana kosa bino te. Nengena no ba ke mbala nga o kosa olingo kabola ngana kopina nga. Yon bilo misusu mbali ba obete la bino ozo amo ba banchote sko nzambe na nga tellement lotise nga mo déjà apesi nga siko maîtrise na kunza mi siko bona banda so na ndo linga sona zwani nya mwana boyebi Manuela sali nga nzoto malili c'est nyoka ma chérie, en tout cas félicitations au salamo kitoko comment batu bafandi na table ozo sala makambo sans que batu sans que tout mona wa professionnel yango beta ki petit na wana olala César o salamo kitoko en tout cas petit na wana onika de bete pena bora likolo sko linga sko beta panelka na gunza boy mutu no sa soni na ngwana no kaka lo lemwa wa tia mata mombali nanga nasi mama mombali na place na kende pa na ye na ke mama mombali nanga na tout na monje Manuela lemboli yo mbali nanga singa wiwi ya lemboli nga tangu siko mbali nanga zo yipsanga ke Manuela lemboli ye na matama azo expliquer nga siko na zwi na gunza miti
tant na gunza bisko bo mbal nga banzo expliquer nga ba scène nyonso no ka mbal nga betinga na likolo tala pona gunza makikite za kiboy ana Manuela yo il faut ya na ndaku nanga ma chérie ko yoksa ba bebe na sonité laksa bon ke mbal nanga na mukanda ta na ordre de quitter yaka omoni kanda ya boîte yaka pe mukolo ya benganga bien so benganga te sala live ko benganga ku te pona son appel na te sala live e sa ba tuke na ki t'enverse mais ma bana na yo ba cadre lenga bana ba mona ndenge yo obetanga na gunza mutu bandeko langa miwa ezali na sima na biso na pesa mbali na merci ambali wa malamu na gunza mutu bandeko baona betela bino eza osko comme sko li solo ke ngamo ko sko na comment vivre ma moi life na gunza mutu Manuela banzo simba mbali nanga na makolo abanzo mata wana na zeka ya gunzama no tala ngosiko no vivre ngosiko boy no mona na gunza mutu nanga boy no tala abanzo simba mbali nanga na makolo abanzo mata mandefo ngala simba Manuela simbi yango oh Yesu usia na robo Manuela banzo simba mandefo mobali nanga banzina matama abanzina mandefu tanga nga kota munoko alanga kota musapine na munoko ya mobali nanga bouger après nga pe tant qu'on a telengi boy allo Alexei Liboko ne boy na sima nanga poto kit boyebi kit à 144 bandeko na no bokota kuna boyebi poza mulili boîte za no mulili donc Alexei Liboko na sima nanga webi yo oza ya pro max malgré camarade à soutenir yo obimana camarade ya mobali nanga poza ka à l'aise et koka kiote dans l'ingol ya de babord wa bula solo bilo nyos ba bilo baliati ay sala ngo bi Alexei pali boko boye na sima wala nga bunza na yebo tona telemi sikoyo longola liboko ni mbangu mbala moko mbala ntonga buja longola liboko mbala moko tala natikali ko bina te natikali ko sale loko te na vanda siko na trembler na ba ti na trembler na ba ka nel ka calme-toi zala na sagesse ngamo no milo ba nel ka calme-toi na lenga po ni obeteli ba bebe na oteli solo nda nel ka alingo bundana pede Aneka asopele pede masanga. Yom tolo baba vérité. Lâche-toi. Faut expliquer bangoti. Yom betika ya lia na mbanga. Ozwi oyo bombi mais quand même so bombi ata oyo beta tali solo ke mbala neka koma zaka pede moko banda sepia na mbala aneka linga bunda na pede batu nyoso bazaki na jet li kuta monaki. Jet li ya kiti place to vandaki. Botala commence comme Manuela trahira ki nga susu. Pour la troisième fois. Manuela comme beta nga biloko moko nzena bimana mobali na ye, nzena fingela ebana, on dirait Manuela betinga biloko moko na yebite. Tant que souba na yebisi déjà Manuela nga pede yo wana avant mona ba film nyonso ne bande nesenga bi pede na moni suspect o traquer jonanga. Mbana nga vrai joie. Miliki na sepela pena ke ba fin nyonso ba fin o paka ba fin nga mobali na ngana basa la soirée moko boye sikoto kutana na ba mibali wa ina mbali to kutani siko na tapis rouge tala na siko maladi fatelema na jona ye wana ya ba tampo bino bosa ba blague yo Manuela ebit mondo lembola kiye kokito zui vert taka Manuela kokati a tremblé nesnenga bi namona pedo suspect na jonanga
Et ton zonga siko parce qu'on a vanné dans la calme, parce que ton manuela sali makambwana. Non, mon asso na bina take a copima comme internet est dans le kuta. Alors y a dans le kuta mo boé et on ça bien té. Maîtrise. Et l'homme moi bilom sou basala mo malembe bakena nango rapidité. Ba bébé wana conseil gratuit. Faut lingo za na batou. Bon conseil yo mo pe faut za na maîtrise. So même makambo chaud. Au cause on a raison de perdre raison là. Après PD wana ce qu'on a quitté sa kanda pa na ye. Et l'on ni Manuela sala o nga nel kana ko sala jamais. Yo moni bien que copine na yo a sopeli PD masanga. Batu nyonso ba moni PD na zo betela batu tout ya boîte. Bato tout bazana na boîte jour wana ya les 5. Poto koma déjà dimanche. O bando kwa nel kabaye ba seno le kati wana. Manuela zwa PD wana ba obinga na ye rumba. Parce que balinga ba sasa mobile na ba mibale. Copine nga asui PD na banzo bina rumba. Na fashion de ce qu'on a pocket na senga bi Manuela ko sala boete. Webi bien que bateau nyan so bota so webi ke nga na yakina yo. Comment yo ko zwa PD o bina na rumba. En même temps na kanda. O te pona boma moto ah mama ba boma moto ngo boma yo ke bina na PD wana. So ezanga no sango de skoyo. Tant la moni le ne commence à déjà sinabi te fona tsana se. Maîtrise. Quand on peut yo ko bima na boîte. Quand tu es na boîte, à suivre volant. Mon bal na kuta ngos abandi aswane mwana na kande za nga simba mbal na nzoto mbal na bi muta simba to simba no bete mbata mbal na lo bakyan muta simba te o simba no bete mbata yaya zonga kuna kanga porte s'il te plaît nena sisa na non radar kanga porte maman s'il te plaît. Mobile n'a tout nié siko. Et l'autre mobile n'a pas tout nié question montant avant de mettre la voiture. Abide, ma camunion soit au salaire na boîte yebi si na yebi. O langwete habité na langwete pour dormir soit melia meli mai, soit meli whisky a Betty Jack a meli mai. A super volant. Tu es ti na ndako. Ma solo ko ele kai na ndako nanga. Ye mo abeta kiam. Non, c'est un bino ka pardon, bolim bisanga. Non, c'est un bino pardon. Na vie. Na ebite so na zuka maele te seke na zuba. Seke vraiment na milingi te na lingi pe bana na ngati na lingi pe libala na ngati. To komi wa sikoyo, kaka jour wana ka dimanche nga na chambre kuna ko pété na bengi koto na bengi nga na bengi leki na bato benga bibo ya koyo na ebisa bino Manuela salinga makambo somo na mona ka ndeti era bise ko ka kende parce que na ko supporter te mobali tanga la muki na juillet na ebise nga bina ko sola na e ko bino ke tonga nga bite no tongo te na ebise nga biyaka na bezo swana ngabi oyebi mwa so bo tola la ne mambasali Habita mambasali boye. Soko abimana yo. Abimana on esprit Jonanga. Abimana on esprit na oti. Poda na kata boîte au bed dake ana ba style a John. Do ba sa ba délire nde ba do sa ba délire na John. Nga sepele na. Parce que na mone ke oh c'est bon copine na za neta na ye. Nzoka yete ye mobali na nga. Mta intéressé. Nefsenga biso bimana ye obimana na bu a obimana na bula jona nga parce que ye alingi na ye yote tamambo asali mo mbala batabangi ti olobi na batuke oto na tambola na préservatif yo sa na préservatif atulinga dianelika ana sida te delingo lo bake bokene na bino poso otimba moke poso yuma nebisenga batuka na ebiti mon balana yo pesa nga concert lobi pour na bine na bona ko kate abina nga ndel ka ko tuni na ndako na odi so kya kei zala saila no maele okay no rando na fandi sunga
C'est oui, non, sentir déjà, oui. Parce qu'à finga yo. So, mais qui? Ok, non, ram. Mon balo à la qui on t'a eu ça, bien un conseil. On a les 5e, mais bino bat internet, boye ba monter au beau ben, hypocrite, au camarade, ma bé. Bato a mikolo pe ba yo pesa un conseil, net, ko yebe o sa nini, soit kei ko yambaye li soute. Tika e bon, conscience na mo fait ça là. Ngana bien c'est bon. Maintenant c'est la ka R ko ka kende. Na ye ko kota na mutema na ngaka malgré na ko kate na ko ke po sa mabe na kota cuisine na lambi semoule. Na servir bango ye na mobali balie. Manuela nzamba limbisa. Nana ta beta ba vie na hote auto sola. Non beta la bonka o. Non la so ke na lo kwa yo ti. Na lambi fubalie. Tant ba sisi kolia. Muteme zo panzala na kaka kande zo matakaka mafuta. Aye ko bima kopi ava bima ba video azo beta li solo ke Anelka oza fota mutakala bandeko na mwasi na maman na ko filmer Manuela ti so na blakisi video ya Manuela mutakala alikuwa na misambu ici na ko samuti peu importe problème na ko samuti na mwasi biloko azana ngona nzoto na ya ona ngona nzoto na nga pona respect na nga na mobali na nga na bino batu kotala nga na kosamuta po na ko matina niveau ana po na ko matina niveau ya filmer nzoto ya Manuela pona sana na après son admission après pesa nga combien écoutez ngani oganga vidéo na vidéo non na vidéo na filma eta tozolo bana batu ke yaka na vidéo ko isanga. Est-ce que ngana tikalos depo kenda bandeko depuis a kenda boyebi dimanche wana nando zelaka Manuela azwa bis pour comme na prometa ki ke loko elekate ndengo ya kindengo zonga na linga kana ko kisa devoir nanga tant Manuela kei azo la bis ne umene to sola nai ndeko na ye wana ya mateta koti life abe ngabi Anel kali boma na koti life ngabi bon et solo nanga déjà na la sous choté parce que betenga déjà le mot ya kilo mais la doseuse yo zela menazana te pona lo ba mamni to lo bana Manuela pona pesa glo mo ba miki so na komi na niveau na lo na komi ko se rabaisser na niveau na bino mais j'ai pas le temps mon vérité faut lo ba vérité. Oui, bien que natinda ko message mais non ke malembe maman ko ay singa li boma no sa live to kota totala ngabia to kota totali boma ngalo bani na kuna to kota to banzo tali boma ngapo na kota na tali ka bwina bimi na ngapo na yebisa ke déjà ke o moni ngai so na kene na mira li boma ya parce que pona yo na ngamo bwina zwa da décision ya kota suna mira mwana na ti. Des gens ont parlé face à la tina te kotika maba na niveau ba ya mama bomana te ok tala ko commentaire ba bablo na papa yo mto memanga kuna Manuela mtasala kina kota na mira liboma kuna tala commentaire après na ko yebise ke ba oli nga ba préparer jemo boye na timba sko ko leka bango nga à partir lelo no kota suna mira na bango te. Parce que nga bando déborder ba busoka. Ndesko tama yo ko loba yo tinda yo ba vidéo na côté na ngate après na vanda na ngaye après na yo komele message. Braston comme na banda na la no ke na ngo rapide parce que pour na bana na ko mais la vraiment tina parce que na ke na ngo ka ke bo comprendre siko ke ngam na lia ke mbanga bota siko pour bo comprendre siko ke mutu ali mutu mbanga normalement. Ngam na lia ke mbanga ngam na fina ke mabele mais normalement fona ngande mtu fona protéger ngande mtu fona banga fona landa Manuela
parce que Manuela Moutou a quoi on s'appelle Braston Kanga porte Braston stop Braston problème Nini s'il te plaît Nini ah pas que Nini ok Kanga porte tu vas se calmer pour nous s'il te plaît Nana c'est ça Tika Zwango pesaye mi dance pesaye ouais binga ba jaune alinga moté keba pesaye soka sa capote y'a tu la code vous limbisanga ya vous comprendre kabanga oui bi ke bana bale ba mbinga ah nzambe ngai papa ngozela tanga eko zonga siko ngai mutu naliaki mbanga ngai mutu na finaki mabele me fai ngam nalandaka eti mutu fona na bando bondela ye po abimisa secrétaire tamso mbali nanga yoki libala nanga okufa parce que nalie copine mbanga na cuisine nalie copine mbanga na boîte siko ngam naliaki mbanga jenya ndo sala tanga komi na yako komela ye na tuna ke soka zo bus parce que babiloko nyonso ya komela ngai a supprimaki yango bomoni ba vidéo o nyonso ya tsaki na mur na ye ke azo embrasser ngamona tindelaki yango dimanche sanga copine tindelanga babiloko na nga nyonso yango bomona kombo ya Manuela zela yango na statut na minute oyo atie kolela so bon o nyonso na numéro na WhatsApp bokota bomona tie loko ya olela parce que nazo ki yango lobi bomoni ngam na tindela ki yango parce que senga nga na tindela ye ça ya posa ke anel ka olinga sambu sanga lokuta pona le na tante na vande calme bino tout bolo baka nel ko provoquer ye Manuela banda provoquer nga depuis mamwe banda depuis le 7 jours ka Manuela de bomoni to na taba photo na page na nga na kataka déjà contrat mais na ba comme ezelo ngina nga na tango mais soit bengi nga no yamba ete nyonso akosala mafu eza lisolo ya rando te o eza lisolo mobali nanga na ebisaka nga bi même si bato ba bimisa ba video wana anel kayoka ndinga finga mbali nge talinga te wa copine nanga na yebisiko na nyozali na olingo na bolingo so ba bimisa finga kimbali nanga basaso ki nini etalinga te eloko esali ke ngaya nelka na beba na ye penda kutite me na benda na nga po bino boyeba ba bêtise ote eza parce que a osé ko lembola mobali na nga na matama a osé ko caresser mobali na nga ko simba mandefu na nga na simbaka na place avant d'ata nie na tindeli après na tunie aux bis na tunie aux bis po boyemona na bien te mais quand même bomona na tunie aux bis abandi ko benganga abenga na 18h 34 21h30 na yambaki elisute na tikala suko ya mbete donc tant na tant aux bis abengi ngai sanga ke oui na bis boy après ce qu'on a dit c'est bon là c'est ce qu'on a ko kata ko sola nai to kende malem sikoyo ngai mutu nazaki na posa ke ya kolala Manuela fallait ngam na tindela ko ba message ma chérie fallait ngam na ka ma chérie pourquoi ça la nga boy Manuela ko bimisa secrétaire ko na ya ko sambwa boy zela siko ba voice na yo ko ba biloko tout abande ko tindela nga abande ko supprimer yango parce que na ko comprendre que na besoin ya rendre nga a supprimer ba biloko ngape juja soka tindi na transférant na téléphone à moi siko bozela donc sabino siko voice na ye mutu oyo ngana liembanga mutu oyo ngana fini mabele mutu oyo ngana lingina lala mais na place ngana lande ye mto landanga mukile ko matate boyoka
Anelka, soki problème eza eloko nyonso na vie basololaka nautaki pa na yo nazongi olingo yebi te soki moninga akomaki bien na ndako na ye nabengi yo nabengi ozoyamba te mbe ozotya bafoto soki eza na problème omoni ke olingi no te basololaka osololi na moninga mpo na minute oyo navandi na oyeba te ozwi problème eloko ekomeli yo pourkoi ozoyamba te vraiment naza désolé na ndenge ya comportement na parce que oza na portable na yo ozotya bafoto donc eloko yo nanga toweleli nga na singa ata oyamba te me nayeba problème yango eza nini quand même nga na part na nga na problème na ote otikala bien sikoyo ngam na lembolaki ye bandeko ngam na lembolaki ye sikoyo ndenge nini nga natikala obondela ye te sikoyo naye kovanda nakende mbango mpo telefone nange elingi kangama naye kovanda naye sikoyo koloba naye kozonga sikoyo na bandoto nalotaki elelisinga naye osala video natie na page natie nzembo naoloba eloko te ntango natie video na page botala sikoyo mutu oyo nga naliaki mbanga mutu oyo nga naliaki mbanga wapi commentaire na ye mutu oyo nga naliaki mbanga bozela mutu oyo nga naliaki mbanga me ye mutu oyo akomelanga bamessage naotangela bino ngo bomona ke eza Manuela awa azali na foto oyo na décembre foto oyo bomona nakoma mpe Manuela kitoko message nakomaki yango oyo wana video na nga to nasali sikoyo ya olela to nasali video ya olela siko atikeli nga message akomi boye nayoki motema pasi komona yo kolela boye nzambe apesa yo kimia oyo mokili ekopesa yo te nabi oyo seke ana milimo moko boye lataki ye a perdre contrôle ou bien soit abulaki ke jona nga alokwa a César ndenga petit na ye babeta petit na ye virunga ke mobali nanga betela nga makamte ka fongola nga misu na kata boîte nga mona nazwi ka maîtrise na bindeza boye toke na ngamo babaki Anelka malgré mobali ngo bafinga ya gigolo mais fona pesa siko mobali nanga respect maîtrise kolisinga lisusu marambo nalati maîtrise o bato ebele bakokate na kati ya boîte na bakobamba Manuela puta mbala moko nake bebebe bandeko ebele bozala soki ekomela bino boyenga bokoka ngo te boyenga boyindisa mbala moko na kati ya boîte wana siko ngam naliaki mbanga message akomela nga yango wana kara na répondre ete siko akomeli na système nini so akomeli nga message a effacé so akomeli nga message so peka na mona capture na boki na téléphone na mona capture na boki na téléphone na mona ponga baje ya enregistrer bat na zala na ngote kosola nyonso na tikala na banda swana Manuela na ti dimanche akendaki na tikala enregistrer te na kata na ngapi soki ya enregistrer nga ezaka makambo ka ndezala ya biso basi mama bilobela munoko oyo ngai munoko oyo na bombaki couple na ngai te parce que nazwaki Manuela ndeko nazwaki camarade bolingo oyo mutu apesi yo bolingo mokie bandeko na ngai bo faire attention botaki mutu ya malamu ya bolingo oyo nalakisa Manuela apesinga esopisinga maloba ya bomoni akomofinga komoloba mbali nana siko po confirmer kana mokanda te nga muna un vidéo toke malembe après bozela natia po ekokata mbala moko ofuna sisa moka lelo tosilisa lelo après makambo nyonso esili mpona oya lisu te ouais ntango akomi bongo na répondre ye te après sikoyo na se ya message na ye oyo yango bomona ye na message mosusu eza na se wana yango oyo eza kaka
ezaka epaye moko Manuela yango pe kaka Manuela ayeko komelanga sikoyo obengaki ngai na ndako na yo po obetanga 12 ya wenge ya Nelka obangisi ngai obangisi nga fort nga bosko na vai na seki nga bi bon ngam na kota ke moi ekola mokie awali nga skwa tester nga pona sanza mais ye il faut tout belayer moko pourquoi Nelka azo yamba ete na sala kiango parce que na linga conscience na ye ezo mabozi la bande kuna coach sa téléphone bien voilà mon Dieu et charge vraiment ce que ezo boya ouais c'est bon donc ça va bien obetinga 12 a wenge ngape na lobi Anel kazaka na maîtrise ko sopana te ko répondre te zala kaka na maîtrise après siko lobi nango la dose za yo benga ngai mama so salele nga life lobi abenga Anel kama chérie na moni vidéo no isalinga pasi problème nini na bisi mama problème ezate est-ce que na komi eloko kuna na lobi kake bandoto na lotaki etu ote na bangi parce que nde Manuela yaki na ndako na yo na kati tam sous que parce que Manuela beza rien à voir parce qu'en fait malgré salinga makambwana non garder toujours secret voilà zaki jour nini les 6 ou les 5 les zaki lundi bien mardi quand azongaki makambo siku ebandi maintenant on continue toujours pour garder secret parce que na ligne te ke bato bayeba siko ke babayeba ba problème bato bayeba ke to sola na biso sute mutu na coin na ye malgré muta salinga mabe mais na bakiti avant na coin na inga pela sa na avant na coin na et te inga ga epesinga leçon mais na no tale na liso aigle pona yumati yanke na tuni la dossier aussi numéro na nga pour na zongo na page na senga bité numéro bengi za privé numéro bengi so quoi enregistrer ma chérie so quoi enregistrer kingai bimisa et ça bien ba fan no ba yoka na bisenga bi numéro na ngo bengi za privé na ko timbamba moko mutapesi Manuela. Oh mais Manuela lobi a benga yo o yamba tenga lobi non na zana ba stress et tout maintenant solo la na ye ai biso de to solo te oh non solo na ye o na benga e wana na waswa la dosesse bimisa mamna ye biso bimisa ba voice so bino bolo ba vérité bimisa ba voice kaka o ngano to solo laki na episenga na lobi na benga et ça parce que na za bien te ba problème et tout mais to soigner na ba message na mon message de na benga so na siso kipe bana akati téléphone to soigner makambo fait to sola oye pa mona ka batu patati patata ngapela mona ka batu bwe donc mo apena ba vision ko lo ba pe makambo vino na episenga o meka silo ba makambo yo zo le kati donc soli makambo tout après l'équipe 15 minutes boy Anel kezo yinda Manuela lo sa live na seki ngabi oh sa live a bon pona oh abezo sa la live parce que vidéo no sali o saleli ngabi oh na saleli na ndeni oh abi saleli ngabi oh na saleli nga na sali vidéo na lobi kuto lo côté titre écoute na komi ke ba ndeko na nga ba ndoto nyonso za ko négliger te na saleli tant mais soit en pour ça la live utika ya sala live oh non ma chérie na pekisie na bisie ke eza bien te parce que batbol bakane kalobi na le côté ndenge nini yo okoki o sala live pona olo bana batuke anek ka exam téléphone na nga zambi so etanga makamyo so baby na bisenga bila dossier stika ya sala live kasi oh Manelka pona niyo po lingo benga te sala dossier ko tinda ngama kambute
na benga Manuela ngamoko na biso bien que na occupé bano ka bana nde ba olela te nga pona benga Manuela il faut yo bando tinda ngai on a so que na occupé bana ti ote parce que na lingi na nga kotsa kisongi te e ko makola dosis nga binana ngo atsana kisonga nga bila dosis wa mukolo webi ko timbati ona ajini linga ko comprendre makambo parce que tellement ça bête na ba ndeko na nga msubo limbisanga omoni avant ya ko juger bato bolinga ka bolandela bolinga boyoka de matoi avant bo bandolo bakanelika rando libala anana nana papi papa c'est pas bien bandeko na nga botika sentiment bo trop bato sentiment bandeko na nga bolandanga na Facebook bomoni ba vie ba genre ba comportement na bino so bo mema ngo bongo na ba vie privée na bino et cause ça bino mabala boko perdre ba camarades bino mo boko perdre contrôle mi bali bako bando sakana na bino parce que boza bato sentiment ya moment il faut bima na sentiment bolinga kosala mutalobi likambo banzo landela ngono eleke no ndeni anel kango asai nini abandi po nini asai nini malgré Manuela sali vidéo lobi eloko te aika ko finga mais bozo konzera anel katika rando anel mais attends tangu soyez koleka babandinga ko bino bo bakenga na bandi ba mbembe spesa no bota skonde babandenga la dose za na faux compte na na page nanga la dose za na faux compte na page nanga babanzo finganga yo keba na Manuela lekio na rando patati patata yo anel kozo beta muninga 12 boy na bisi bango ngabi makambo oyo to sola ke ngona privé pourquoi bolinka ba via rando baso subisa pourquoi linka ba via rando c'est pas bien nazo sa nini nazo boma ba commentaire wana nazo supprimer ba commentaire wana na bloquer ba faux compte wana po bon mona ba makambu wana teke ngana Manuela to wana problème nazo protéger toujours pour la ligne teke batu baye ba problème stop maman c'est fini Manuela yo kosa bo eloko na esa bino bo kota la page na ye bo banda siko kotala jour na sala live ya olela Manuela après 2 jours na bien jour na yo kosa live papa botika boye boyebi question na 6 na ko silika OK c'est bon OK d'accord merci vidéo liboso oya sala na live na sala na page na ye abwakela nga jeton batu misusu bakoma kolela boketa live wana mama bokota kuna batu misusu bakomi kolela bokena page na ye bomona live wana alo bonkane bandeli soki ngam na ndo provoquer na bwakela ke ba jeton ngeno sa droit de réponse mais na bando sekaye na vandi deuxième ayo sala live apesa ba concert mabala ya ba gigolo ke mi basi ba boya ba gigolo ba concert ando pesa nga ya kitoko oyebi so bo pesa ba concert na vibo linga botika la raboye Manuela okimisa ba fan mama obunga bwendeni yo to pesa ba conseil ba vana mibali yo so ko motinda bo ba kabwana mibali. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que mon yoma kamwando lobe. O laisse au sa conseil ma bala bo John aloba soko zaki ata boye bien. Parce que lobe sala bien obima o loba komo ba do beta. Bolimi sa. Chérie. Bande ko beta John. De lingo la sake ba conseil na yo. Ya solo. Asala life. Aolo ba koma bana
bana misusu bakoma kovanda na couloir bokena mire na ye botala badate botala commandeka na vanda calme na loba eloko te na swa maîtrise nganda kuna ngai na couloir boye bien ki aneka filma bana na couloir mais ya sala video loba batu misusu bakoma ko sala ba video bakoma ko vanda bana na ba couloir pour na balanda ba gigolo asalela ngai mission pour asalela ngai mission bato bayebi histoire babenga nga bayesinga nel kaza calme nga bibo banga tenga mo nzamba calme kashina rambo c'est moi Nelka timba koleka Manuela yuma bakitsake kaleso pamba tanga betango na yo sala video moko boye oza na page na bibande ko nyonso opoza bilobela lokola Nelka boza boyebi video wana ti sko depuis na sala video wana bano ba osepelisa ngai mama stop ngai mbamona ye kosala video na lobi bandeko nyonso kozala bilobela lokola Nelka boza wapi batu na ye bakoma koya na page na nga baofinga yo kokarando na Manuela yo yebi Manuela nasala nini nazwanaka na blokaka après aye kokota na page na nga abuleke yende a aigle yo wa aigle te omoni nakanga na boys kona solola yo tika kosala video na miswa mwana na yo opesa explication comment za bula Manuela za na 12 ans te oyebi bien que Manuela tobola litoi yo fona sola no boy na pio conseil o ba de bele tam sma ko ga ko pesote na privé la doseuse yo lobike o kutana Manuela libanda mema ina ndaku na plus keba foza na mbala kitoko mema ina ndaku na sepeli sabino pona lobo kutana libanda mpote na kata ndaku tipozo défendre kitoko kote na ndaku na yo oya matete yo Manuela kota na ndaku na yo ozo ba résultat bo sango sur deuxième tour sepela yo mdio ko loba na nga yo o fumer cigarette na miswa bato na live otika mutaka lo loba na nga na masana nga koza masana na ko seso ba jeta ba jena bino ba rando na bino na salité pas avec moi nga na masana bino tia o Nelka attention yo keba mema ina ndaku na oti yo la dosis mema ya sepenso kabla peso ba bomba yo Manuela zo pesa message ke yo Nel siko bandeko na ngai bomoni rajo ngana na ngopona Manuela no senga ya yo kusabino soni te fois ya bo comprendre siko ke ngane to bunda siko yo parce que alembole ya mobali nanga eza pour internet ité parce que ceux qui pour internet ngana zana Manuela tilelo prévané bino mo boye bike ndeko na biso mususa finga bimisi ba video comment Manuela finga mobali nanga fena zwa kanda tibona ko kote na ndaku na pwani pono l'accès que makamana ba finga na déjà les cas na mo déjà eleki déjà na memie kana kata ndaku nanga sko yo ko décevoir ba fan na te po yo yanke yo pomba comme bula kike o sala moi geste wana na ndaku na wana omoni moi si bunda na makofi
kobunda na mbeli te kobunda na eloko te kobula te ke so mutu avandi calme boye kayima bino bobuleke te tofinga ye tosalele bavideo parce que oya te oyo mama mobali na nga faye na ya oyo mobali na ngai faye na ya babai baverité Manuela oleki nga na eloko te na leki oyo nolata banda lelo ti donc maquillage non otiaki na kati ya ndako yanga oye na bapoudre no silo komo dondo nango mikolo na balife no yanga mbabiloko ozofinga AliExpress wana ndako ya mabe elalisi yo sikoyo bandeko na nga tokota place oyo alobi ke nafutaki ye mbongo pona nala ndako na ye yo mona pi kopi na ye na ndako nayebi te estce deja esalamela bino na vie mutalani na ndako nafuti yo mbongo ekomi loko hotel Manuela nyonso oka po salir mutu mpona ka osalir mutu parce que obuleka nel ka oya te yo opesa yenga mbongo ata 1 centime na boîte tosombe te Jack na boîte eza 150 €. Opianga 50 €. Siko ba mbongo msona yo mtebimisa ko na poche na yo. Hein? Taxi yo leki yo mtebimisa ko na mbongo na yo. Banganga ye. Tango finga ke anel ka boko la jigo. Lorsque zoas yo mosko benano ba pour toi combien lobi toi combien? Toi 7. Yo mo lobi 7 na personne va sur lobi 7. Na vrai soldat au pas fait na nzulu kalokwa ba fille misusu fait na bête la lokwa ba fille misusu pa ke na on charge abat na craquer pe mais tasi comme mon mien on nenga fandia tala mon mien on nenga fandia yo au finanga na zana mona mako mabele bwe tasi qu'on a comme na 4 trophées numéro 4 reine K Anel ka ballon d'or autrement dit oyebi kombo bando benganga ti nyamanverse bosani bunga ti ngana master nuti ngana to kosaba jeter ya ba biloko ngana sala sala wana na internet na batinga bino na ba salite wana sala na ngaba je wana ti ngana master nuti na okata ba pongi na ngapona défendre yo. Mais na ko regretter na moté ko baba so aider mutu ko regretter na moté non tikala jamais ko baki na regretter jamais na mutema na tina parce que na défendre ki na mutema na nga mobimba na défendre na mutema na nga mobimba on a tikala jamais ko sala moi pa batu na komelo ba titre podam bal na expliquer que tout na komelo ba titre non c'est le montage. Avant l'oba, yo pour vendre, pour finir ta fille na kini yo. C'est Anel ka ballon d'or. Yo, bungo Tony. Yo. Moi na pesa explication manzanzati. Afingo linzanza bon loba ne boyo. Yo arena manzanza, kem ka ba manzanza. Yo, ngo bungela nga. Obi bien ki wa vanda soda. Na bo beta bitumba. Yo mo teke batu bando finga nga par-ci par-là. Anel kalobate mais ndeli ba finir parce que nous défendre yo keba petit bungela jonanga yo papa bana no salité yo mo yako tano fio finga ba mibali na internet o finga ba mibali na yo na internet après on comparer na mobali nanga yo ba benga ke hero ebi hero ce qui va doba hero Fali Poupa. Quel est TikTok? Au moment où on tutu ba bula jona nga TikTok a konda tala bote. Yo, bunga yo. Bimisa na mobali moko wa yo ya kano. Eloko yo an viole mbola. Ozo lalela epe na mapeka. O finga mobali nga fala ta shema mona poto. Akola ta ba sumbata antina griffita. Biyo ba ibis. Nebiti congolais comment pourquoi bokanzaka ko la ta bien faux griffe. Ce que vous avez l'anel kalati AliExpress. Bunga te petit na masanote. Mon système ma sur internet.
na masano te keba na masano te na tikala jamais ko sa no rando pe no sa no rando te kwa dimi bino ba dimala bela mwana so ba episo pe na yo zwa bana épargner bango ya finanga ukoka yo à part pour déformer ma photo ou bien mon temps ba boy mon retenga na pour suivre photo ko sali ba capture au fond la mbanga no loba bande ko nga na tikala jamais za mterma bena ba fille nyonso ko ba mibana na bango ba bimata mususu ke par exemple ndeko na biso kuna mobali na beta te ba bimisi ou bien ndeko mususu mobali na bimisi ba voice na loba toujours que na mwasi likambo ekomelinga oyo ebele obana mibali na ndako ta mususu ba comprendre kananga ebele ta mususu ba ya ba seka ba oloba mais place bovan na mitema na bino ba ke Manuela c'est un démon. Pour ça salengelo te bien ngam na mbrasa ki na ngam na fingi. Pourquoi quelqu'un peut expliquer bino ba problème lo bite aneka pona peso kanda yo kana nini opesanga SS ofinga bana baba so banani mais que c'est ça bien bino mo banga nzambe wana te yo petit yo o banga nzambe wana te ko pesa nzambe wana respect tala niveau la sabino miracle ke mwana na SS azo sumba bana na ndenga kanda abela peta ko hôpital te yo kutu wana ba jeune fille mais ngana na ba jeune fille te na uto pota ka le même jour na okoma na ndako na bandi ko lamba na bandu sokola bana na bandu kanga bana suki yo banga nzambe na te ka pesa mona SS force depuis na bando solano ina déjà on a sans la coach hôpital mais moi na SS yo faut pesa nzambe respect nzambe mama sana binote nzambe mama sana binote nzambe wala sabino ka force na comment moi na SS ana force en bota sans césarienne on pousser bango pe sans perdiral na bimi pe ko pe na bandeko bona bana quand même boyebi souffrance à bana non 3 bébés mais nel ka hôtel ma boy yo petit keba yo ce que tozong ça va filmer non tant vous na ba bébé ozandeni yo avo comparer bino photo comparer bino photo za ndemo tozong ça non ba filmer non tant vous na ba bébé na ba zemi vous na betani ngana na bébé 8 mois bota maman va na bébé 8 mois yo mta sokoli o John mibali nyonso bola lo l'esprit ola obi mana bango parce que on a besoin kutana mobali moka lo kwa John po John mta bande ko na pesa bino conseil ba maman nga vraiment o bolanda nga boli misanga boyebi na vie ko sakaneza bien ko sakana na ndenga mabeti bilo kwana na mona trop na poto soki mwasi ayekoli ko bimana ki mukolo asala mo salité vraiment salité muto ala kisi Manuela Paris Bruxelles c'est John muto ala kisi Manuela vie elenga vie c'est John parce que bota la fiston tika jamais la ça gauche droite Manuela moni na vie respectez-moi ma chérie ko ça la fierté pour moi non toti la ko ba nzembo kindumba mais pas ne belé balanda ko na Facebook yo éducation ni olingo la sabatu na internet par rapport à moi na tsela nzembo ana ya bula muto tsela ngo DJ ya mwana na yo en plus fallait ta mwana no yeba ke maman na biso tsa zolo ba boye o sa ne ba blague mais ba ayebi ke maman na biso c'est un bula alali na César akoti si Jean Muzenga akoti si Jet Li akoti mettre gauche droite akoti si boy après lingi sikoyo oya ko pundisa nelka parce que lingi susu mobala nelka a reversé yo on comprend kan noko pour wa fauche comment di bala ngonyo so siko tala moi so balali na 12 balingyo na 9h na 12h baboyo balingyo na balalio na 12h balalio na 9h na 12h baboyo camarade mbana nga alalio na 16h aboyo après yo l'école ba kwa vrai chéro timba ba conseil auto pesa bato pona bot soki botamba
Bandeko, faut pas la batuni en côte à la banda. Mais toi, t'es démon, toi. What démon? Bah, conseil, wana. Ce que je m'entends, on peut sa banane. Tu n'as pas talon, on sait qu'à. Bandeko, on a son banana manuela. Les lobes au côté là. Mais lobby. Même petit, na wana na Hollande. Barosa ba sola mena mutema na ebi marambo. Faut faire très attention. Éduquer bana nao. Kolaksa bana no kwana ba petara ndo mto bobunda. Keba. Lobby eko balukela opona mwana na yo. O mama mbosala mwana no moko mutako kota no rando. Faut faire très attention ma chérie. Ou ça conseil gratuit. Koya na mapekate opesa otala no rando moya salite ya buzoba mwana ngaya obunda na kozale anana bana nini ngo ngo bana ngo babela kana bango mwana 2 ans mwana 2 ans et demi mwana 8 mois mwana 1 année et demi bana force obunda mais kasi bo beta bo lokwa ba lo ba surtout ku mwana nga 8 mois ku dobo yokela tama yokele ma po ya tobo cheka be inge olela ne tala rando moya bêtise au pe batu ba vandi ba oseka yo pa ko finga bat ba na miungo ba oseka lo bana batu ni o baby c'est éducation bana mama rando de po banzango eloko ozwa kama goda e bonga mwasi olo bata boye me batu kame ba proche ba monike ozaka bongo te tala jambe zenga tamso za na boule so awuti voyage ya zongelo tande ngo beki silibala oke ko ta vidéo boule canal ka publier oke ngamo na tindelo na ko sambi sote nzoto nyini on sambi sila na sambi so pona zwa pe na sa na tindela ko o pato ko tindo yo ngamta ko tindanga na tindanga pona fronto fo bat tindanga pona sa no rando tene so ko lelo to e classe vidéo où est souka to sali 100 vidéo non 0,4 boursa portanda yo répondre tinga no to ko sa ba jarando da wana niveau na ngata te sale na bilamba no bientôt wana yaki na mwana na vie linga ko za bien na bato kolaksa bana na yo ke na bula wa a jeune fille au mona alubalingala. Faut faire très attention. Bande gona mambo nyoso o. Ya parce que na linga camarade nanga. Ya bo moninga. Mobile nanga fingami. Azongeli azuda bazongeli o finga e kaka. Me bande ko bwana mibali na ndako. Boye barani o boko bete la batu. Mutu nyoso mutu opesa confiance te. Bokanza te ke mutu soka koso bien kalingako. Bokanza te ke soki obela camarade ayi azo ya à tout moment soko na besoin na ye kalingara. Faut faire très attention. Soko comprendre lo kwana ke bat balingara oti va na kwena. Na koma na kwena nga na bite na mekano ki camarade ya musika ta musu esimba. OK, na kime place amabe. Ata boyo ka ba voice ata boyo ka nini ke na oloba pona mbali nanga eza parce que nazali na besoin camarade ya conseiller nga bien nazali na besoin na pesa ki confiance na bomoni ane loko oloba ta paka mobali no boy est-ce que bo comprendre qui est Manuela. Merci beaucoup na bande connaisse moto landanga life obo moni za ya suka na sengi pardon sus na mobali nanga so na yoka kiyo ndi mambo ezate bande konanga oyo bopekisenga na ba fan bobanda obenga nga botikela nga ba message na yoka binote parce que Manuela pesenga eloko mokala na bité vrai bolingo. Yabo monenga na zaki bleu. Maman nanga na France a bengenga. Leki ya papa nanga. Mwana na sara nta na bino mama aza bongote. Ngam na zala nae aza bongote botika. So na yokaki ndi makambo nyoso ekomete.
mais nzambe merci parce que tant que fallait que comme pour na lota qui a pour ce comment quitter tant que ya minene lingo ya grave koleka na koza pe na bimi atikali po tika la pe mutaka na katanda kunanga tant que mon appel somo mobile na tant que mon appel ba tant que donc na ebite ndenge lingo leka donc nzambe kama mutalinga mama tant que leka boye pour mbala simezo ngate na nzimi ndako nangiza salite na nzimi na lesa bana na ngabiloka ba africain oui baba congolaise 100% papa na mama na kole balia bilo amindele mais na koya osala la vidéo te na la sabonde ni bana balia bilo amindele pona bi communauté na biso batala biso so o la sabon o sa vanta o sa buena préféré na aider bande konanga ko lesa bana bloka ba africain balia ka fufunde na lesa ba copine ba fufa minene na binta bana nanga na pesa bande konanga force naka ko sala makambo te pona bomona ngane na bana bizenge bien bana bisimbi bana ba ni naka ko sala ko pona la sabio te ke ngande na bana babelaka naka ka ko pesa bino force botalanga jeune maman nana ba bébé comment anel ko dégager oso to bi manmela telema fara boy pas match yo mtu wana sima ya minene ya danger yo mtu abo wasoki trop belle la plus belle ibali ba okimu demi bali balali yo fia kitoko ata moko ta vandi na yo na vifo linga ko arranger bakam na biso tamo ba musu oto sala kala to linga to arranger nga nelka na timba tongo na ebeke internet so babiloko etikalaka tambola bien po mobali ayeba peke place on ke kota oyo petit ondeni manuela sko yebisa ngai n'habite mbali na ngava na yo faut prier il faut beaucoup prier mobala mona ba vidéo ambrasamba ngana moi j'ai ma goda plus t'es ma goda moi ça coûte que ya loba do ba biloko eza comment finira ba papa bana na yo comment o mona ngolo kumba pete metango tikalaka na chambre o loba na nzambe limbisanga na mabeni oso lelo o finga nel ko bima yanke mais lobi bana na yo o monde logo yo salinga j'assume parce que ça faute nanga bande ko nanga non di ma faute pourquoi na côté manuela na ndako bo condamner nga na moni ba message na bino na wana pena na za bouche be bona raison ezaki ka bolingo camarade ezaka bolingo camarade Manuela faut faire très attention wana jeune fille wana bana basi surtout ce ko wana mwasi ozo yomoko talaka niveau o vandisa John na kit o la kisa rando aya abeta eloko po o réussir John ezana na pia ko bavoli il faut que bapo ozo former mwana na yo sans ko yeba ko former mwana na yo nzamba juste yo mona pomba na yo beta nel kalanda kunena bana oui na kokota msute mais nzambe na likolo kokao loba ke ngana sali mabe mais soki yo mto sainga mabe mamone utakara bon ezaka na mwana na kanga loko na ibisa la doseuse nande kona wana msuswana matete merci beaucoup na ba vidéo na mino bosali et na ba ndeko na ngana siboto landanga en tout cas merci beaucoup ba on a blessé bolimbisa na yoka conseil mais fallait na ya ka lelo il fallait na ya pona na yebisa bino ba vérité o Manuela kokolo ba te soit disant china rambonga ya dit bla 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 yo speza ki mambali balati mwana te
yo finga bana nga na finga na bana nuti na koto sikorambe banzo boye tata muto oya finga bana parce que wa forte muto ayaka na mafinga parce que ana force te yanka finga te expliquer loba ça va poser ozwi tamo bimba ya provoquer anel kozwi pe tamo bimba bozai mi sat yo sa elanga ba live mutu même public ba comprendre bino te ka bato ba komela bisa ka bato na bino moko kaka anel ka mutema mabe anel ka sali mninga mabe anel ka sali boye mais batama yele pele na moni bango te na page na ba page botie ba biloko na moni mutama yele te bo sala banalise bo bake mais anel akende na ndako anel ka mais comment boye na moni mutama yele te ka botana se botika mais mutu mo ka na moni commentaire kaka moko fan na moko komenga bien nelka en tout cas bébé umela kana yaka commentaire moko na moni na page nanga bébé na ndoli ngota commentaire te parce que na timba lo kwa yo na comprendre déjà j'ai mais bino nyaso bozaki anaka okoma anel katika makamboko anel siko bino master abimana mobile na bino réaction na bino ezaleni botana se quand même on ça merci na garder ces grands moulay parce que toi en janvier toi le combien toi le 21 janvier quand même on ça merci quand même qui n'a gardé secret quand même na mutema malgré ça ma kambwana mais na yakité a provoquer nga salelinga ba vidéo a chrétien bamisu bakomi kolela abeti solo de mwana nga vana na couloir na nyokola mwana nga parce que na bokola gigolo ba life eza na mir na e bo mona kité oh anel ka muta provoquer anel ka provoquer côté ni nazoka ko yebisa bino nga na bandeka ko ya na poser bino question moi maman leki e mwana maman leki na nga lobi ke mobala mutazate mutu muta comprendre kyango bo moni bino so bo kende boy na ba liro na mona no botsa ba commentaire so boza bongo na ba vie na bino bo changer bo simba ba touche bo kokota même na sama belé bo tala ngande ko na bino sentiment ya ba camarade sentiment ya kolinga bato bo ta place na komi bon merci beaucoup nana ba bébé fona kipé na lambela bango fufu balia na pondu pona na nga pauvre na fi mo pauvre mir na nganda ku salité pour ba nanga fo bazala l'aise nana ndako amuke menzambo asunga biso tokoma na ndako munene mais ndongo bike mbali nanga na mukanda te sko pour ba confirmer yango yako sala action comme ça mbali nanga kima merci beaucoup vous avez bien bisous na bino makasi non ya les souté on a vraiment on a kutu donc on kutu ya kutana ka bo pesa conseil pour no ya nanga te bal nango linga te pour na sa vidéo oh il fait na senge ba parler belé pour linganga na makambo te alinga kanga na makambo te abande pe ko boya te bat boye ba ka vite nga bat boye ba vite ndeni parce que ye moto zilia bimsa ko bimsa te zana mobala bien pas même na nzela bien soko moni mwasi wazana mobali babali mazo finga c'est que mobala na autorité te un vrai no ko atika jamais moi signalo baba bêtise depuis na sali life na fingi mutu na gangi na lobby mais na beti 3000 te ka po fo finga ka ko batala na ya ko comprendre rando ke batu babando linga ngate na rando na zana ba fan te na yo zo ba fan pona copine amemelinga ba fan kolesa ba copine ba fufu bani na ekomi na bino en tout cas merci beaucoup na yo comprendre que na vie koyeba nezaka internet botala sko bande kwana nyoso sans barando bapi sope ba okende wapi yo pesa batu ba conseil mabala kozala presete manuela ko bimsa batu tenga ye emelao yo gaita ni kenga na bimsa mutarano na kena wapi pande ko na mwasi na ko sambu sota ato sali mabengwa ndeni zana kweno mena yo sambu sote d'accord allez bisous bye amen ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge
ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oyo eza na banorme étrangère. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na bambetu baéponge na bacondition internationale. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya bafrike ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussure babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te. Bilamba eza kutu ya koloba te, ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Wana ezali Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci.